faute nyonso yanga me fona lingaki yo même au plus grand défaut nakokaka te kobimi ça c'est que je reste dans mon cœur na papicho mweka tone azongi ndako miso ekotanga ngai mpona bolingo napesaki yo ezanga réciprocité yokosi ngai na baserment d'amour oyo ekomaka te pa ya nzambe te yo nyokoli tike paso menga bokulaka nga elaka nga na nanyango oloyaka komona etanga epeli na moto oye emono yo eleba komela kona benyanga elima aka komona o etumba aka kotala o onaliaka mpukwa ndako na posa nyama village o locataire aboti mwana elonga tata lopango ye bamongo baboyaki hôpital o topona bolalima tomelaka ye emono yo lele oyaka komona o yetumba na sani nyo nazo oyo janabe camarade ya de loin te azaleki na nganga azaleki ya vie moselu na o respecter pour ça yo azaleki na ba ko respecter ngai na ya la o respecter na pona ya na za camarade na batamine yo na camarade yo mone ah ve est-ce ngana lobi loko peni na fandi awa obi na sale pe ko batamine na ba na lobi likabo ngana biyo tete ngana video ba pembe na tete ne ba do OK dona mone ba balinga video le ba kosa ka balinga ka ye parce que ils l'ont tué. Je n'ai aucun chantier, na commune à Kitambo magasin pour carrer ça pas. L'état na wela ne express bazulenga boy montre fungwa me ye awa. Marie-Paul. Oyibi ke ba cheke nyaso Marie-Paul moi ta ya fuye yo zongi. Bonjour Balandi Bongo ya télévision CPLA TV où ils allaient mission na bino na kati à Londres Bolandaka pe couloir des stars où le coordonnateur les Ali Bongo aimé Bossi Tampel awa tozo ami Bongo na avenue Lokola Mansir Kasavubu te ko kutana na ba artiste comédien oyo baza ko bongisa na bango pour ba jouer mais effectivement to limite so na bango à propos ya ba organisation na bango pour moi trouble moke eza na kati ya bandeko na biso ya théâtre cause nango ezali mondweri maladi na ye omona ke ba séparation comme ba groupe comme si bazo wela yango groupe ya ba papa masumu de groupe ya Losanzo na oyo babengi Tchaka Congo ye bongo confusion eza mwa moke yango eza awa ndongo na ba prise bandi bongo mama tokoye ba kombo parce que kombo eza pasi bazotalo na Londres na TV Naomi Barcelone hein bonjour Banzonding Manoir des Stars oui comme on a coquette oui bonjour Banzonding na lava ok bomona kaye bomona yemi na bon Banzonding na kupola fo sekinga pona bomona kaye bon tento yeba yoko tambola mi na lava il paraît-il comme si batuna kangate batuna roni Natambola mina lava. Natambola mina. Na longwe na bango ba yotuna. Natambola mina lava. Ngana longwe na bango ba tina ngana yokana ngaka. Lava totambola ko lava bozi nga desi. Ah, et bon ka sikrisi apeti. Bon, pour ça que ça peti ala noko na ngazana ye menazara su wana te. Ah, noko no. OK. Na bien ki noko. Ça va bakolo question so bo moni bo tuna ngala boyi na makambo pona me mangam. Ngala tuna makambo ba ona lava mais. Mais makambo ngala lava to saini. Ah, ok. Bon, bino moko boya kotuna. Ça va. Oso tali mondwele. Président mondwele 0998 Nanté. Ah, tu faut le copazo tala ya. Oui, normalement. Parce que nous batata vous a kaini. Oui. OK, ça va. Oui, tu as vraiment ini. On a besoin de torter mais la ngazate. Attaque tu as malgré place de vani mamboza na ngote mais tu as vraiment ini. Mais yo bandi théâtre.
Potika Christian. Eh, comme émission mobimba. C'est na tuni po otiki Christian. Eh, ça vient tayo mokalo ba ki omba kaka. Et comme 21 interviews. Les interviews to bandit théâtre wa. Et d'accord. On a tout dans na 9 ans. OK, en bon. Dans l'église na 9 ans. On a 9 ans. Donc, il est penza ba recruter bébé. Comme on a 9 ans, dans la 3e primaire. Dans la place à bandit théâtre. Quel est-ce que banda qui t'a la niveau? Oui, ba théâtre il y a ba man sans tomate ou ya bandi. Non, des spectacles quand l'église les a comme Marie au Boti Yesu. Moi jouer quand le spectacle pour l'édifier. OK, justement balande couleur de star c'est la TV. Na kati à Londres bozolanda na télévision pe bozolanda YouTube doyen to moni oyo bazalaka juste na mundweri bango ayebi penza histoire bongo papa Moselu to poussa na pembeni na ye to yeba comment papa Moselu Kimezali ouais nde na yebi histoire yo penza mzoko betela biso histoire ya mundweri ya so wana il faut que na hôtel de ville na hôtel de ville to que ça na hôtel de ville yo zali pour kaneza mikania makambo ya mama mundweri na yeba eza hôtel de ville poto bisa mikanda na ndenge to bandaka na ndenge bo bandaka to bandaka otambola naye bo bandaka otambola naye ya OK kotambola naye na ndenge nini bon Mundweri président Mundweri do azali pire vie nanga o tozaka na bango na kati ya chic shop donc to banana na minzoto après to na chic shop donc ba vie o biso to kutai bango na kati ya groupe wana de travailler là bango ensemble donc baza penda ba vie o to bandi na bango nzela moko donc so yo tanga bango ba doyen na biso ba doyen to za na bango tout na ba gaou et yoma o to no benga yoma vie gaou biso tout ensemble ba ngadia de ba tiakala moto akala o lelo bo benga moto akala tiakala de to zaka ebele to za ensemble biso tout de travailler mais lelo yo naza epa ya ndekulanga oboyebi mingi président Charlie non vit de loin pour travailler na bon na yeba est-ce que aux occasions kotala oyo botambola kina ensemble na minzoto pe na chic shop le ngelo kola gaou na odu la talaki mbala moko na moko non na yeba beaucoup positeur ko kutana na gaou po a canaliser yo omona président Mundweri est-ce que pour na omona président Mundweri faut penana likana canal ya moto akole kanela mutu on a za président za vie na ngai tozala na salle de so na ke mbala moko vers nga mona ko monde OK non moni était net zo ba na mona déjà mbala moko siko confusion ko zo salama na théâtre concernant batu ya théâtre Chaka Congo azana Los Angeles ve masumu na groupe ya basaisa yo batikana maloba oyo ezolobama comme si bazowela ko gérer nzoto ya moto azobela na deux groupes wana pona yo makalisini nozana bon pona nga na ebelo na oloba te pona nga na obenga bango tout de Babel tout de Babel mundamdo ya maluba na edo ki ba osangisa maluba doki malobe sangali de ba ebelo ni ba oloba te batika bilo nanga baluka mutu moko oyo azana délégation na ba charger ma ministre pas na ya la doki et comme ça des autres ba moment na biso ndire ba artiste comédien on dirait tout ça ba escroc to lingalité or que tout ça na bolingo biso tout azana ndeko na biso azobela tout tikano ba bilo pa pamba na ba osa bon awa to zomoni lava avant di bongo lava zaka na biloni bale ermo abimi lokola responsable ermoko abimi lokola mwana moke oyo aboyini makambo mais na kati na ye eza ndenge wana te papa lava tokuti na tournage aboyi topesi mbote d'abord mbote mingi nzambe pambola mingi OK mingi nzambe mingi makasi oza makasi na losambo makasi wana erataka te yo ko délivrer pe moto erataka te botoza na kamoko awa kawana eza ya président Mundweri azobela justement yo évangéliste oza wana okoko kosunga ye po azwa pe guérison azwa pe guérison loboko na ye koko kosunga ye est-ce que au passé déjà na hôpital pour obondela pona Mundweri oui nakende kuna une seule fois tango kayaki bina grave makasi koleka bato ndoko tate je me suis retourné mais tozobondela et tant que bato et tant que artiste tozobondela parce que vient na biso azonga ndenga zaki mais parce na ba eloko moko sama na roi David tango mona roi David azobela makasi tango zaka pa wera il mangeait pas il buvait pas oui roi David
David la Bible. Voilà. Aboye ko sokola, aboye ko lia, aboye makambo nyonso. Parce que bana ko linga mwana ye azonga na bomo. Voilà, ndenge pe biso tozali. Tommy Bendi tozobonda parce que via zonga na santé malamu. A retrouvé famille na ye, mamso de Kakimia parce que aza grand na théâtre. Bato mingi toujours pe ba force pas ba vie pour baser l'expérience makasi. Toko linga to bana perdre bango boy parce que mboka ezanga ba koleza mboka liwa. Eza mboka kufaka. Donc voilà, yango wana bitu bonde pe makasi vie santé zonga kitoko. Ezonga pena kitoko. Oh likambo ya deux camps. Ya ba groupe bazo wela nzoto na ye. Ba groupe tolo ba groupe ya Los Angeles na tsaka Congo na groupe ya ba sai ba isobe pe ba vie masumu. Eza pasi pe ma mingi parce que ngana mona même na ba feti même na matanga banzonzi bazaka mibale. Nzonzi moko ya ngambu wana na nzonzi moko ya ngambu. Soki na kata famille ba konzi ba kome bele famille kufaka. Donc famille mukonzi ka moko apesa ba directive. Même na fête, même na ni famille, mukonzi ka moko. Alors, soki ba chaque Congo, net chaque Congo, na sepelane makasi parce que a joué cabaret na bien pas comme comédien. Il n'est pas musicien, il est grand comédien, mais groupe n'est pas. C'est ça le mal. Bon, à nos Sanjo, on appelle ça bravo parce que à nos Sanjo, a copié Ming vient Balosombo, et puis le groupe n'est pas raté. Donc, à ça, comme ça, n'est surtout n'a pas perdu. À ça, on qui toque à jouer à baron n'est bien. Atika Makambo, Owana, Batuo, Basala Makambo, pour na et pour na biso, ba comédie, ba yebani. Président, Massouma, président, na biso, tout le monde est directif à président. Bah, on se voit au Tchapa Poto, et ça, na diable. Ah, ok. Lokola oza pena mosali ya nzambe. Tolini no ko pesa. Aux évangélistes message no pe ba koyo ka on peut yo ka ba quitter. Message on a pesi na chaque Congo na anosanza boyi. Soki pongi na esilite bazonga na mbetu balala. Batika batu basi balamuka ki basala makambo batu balamuka. Eza na verset ni. Ate, eza toli. Voilà les ateliers de PC. Voilà, ils ont la Faucine 600. La Faucine 600. La page ni la Bible. 323. 323. Ah, c'est quoi Mokambi. Tento yeba. Pour le sambo na yo. Pour na batunyo so bazo cha trouble na théâtre vous allez. Le sabon pour la bateau sur le trouble na théâtre. Les agents Nzambe a aidé bango trouble mongo ko mama kase ko ba ko leka pona suka ba ko mo ke to ba ta trouble ba ke maman na lifelo biso ba ta tikali maman na ba vide ba moselu to ti biso ba ta kimia biso to prenons la paix. Nous prenons toujours la paix to linga désordre té et si ka désordre za biso tchaka ba koloti yo le sambo na za penda ya Nzambe kana boma mokili et c'est ici gaya. Bon tout le monde awa président Videloin. Oh, comment président? Ouais, par la grâce de Dieu. Videloin kaka président. Videloin. Ah, président kaka. On a bien présidente. Videloin moto vraiment président. Ah. Videloin kaka. OK. Président tout le monde a vendu vos tournées. Bon. Tout le monde est en forme parce que on vend na bateau sur la train qui toko. Bateau peut bande ko tuna mais il est en personne. Tout le monde est en forme. Très en forme. Faut s'inquiéter. Pour Bible lobby, hein pasteur. Bible ne vous inquiétez. Donc, bon s'inquiéter, bino bat bando ko tuna Videloin yo en forme. En forme. A Belaki, a Bika. A sala musala na ye, na ndenge ne sozena makasi. Ko sala ngabe makambo kenga na bomaye na lela na plateau télévision. Yango na profiter le balko yemo azali awa. Na lela kande pasi baboma Videloin na bato balingaka ye. Osimbaka de chete pour boma Videloin. Tango bato batunga Videloin kufina bi Tant que Jésus Lazare a koufi, Jésus plaira. C'est le verset le plus court de la Bible. Mais sur le sujet parce que Lazare a c'est quoi qui. OK. Donc mon ébat balinga vidéo le ba kosaka balinga kaye parce que ils l'ont tué. Ba boma na maloba. Ba boma ye. Ça y est mo ba ke bato bazo boma ye. C'est pourquoi j'ai pleuré nabi Jésus plaira. Donc yo Jésus. Dès n'a pas si exemple parce que biso ba landa mais Yesu. Nanga mo na baron de évangéliste Jésus lave. Kaka yebo. On te donne pas président Videloin. Bon, bobungi sa makanisi wana parce que Nzambe asimba rabia bato. Iyo Videloin za makasi azana nyeso. Siko to yeko tuna motuna à propos ya ene na ye Mundweri. Et c'est aux occasions que tu es en hôpital. Ndeko nanga Guijo. Guijo Mbemba. Guijo Mbemba, toujours bien habillé. Ouais. Au moins quand on l'a tiré, on a sepulé fort au petit bablé. Ndé na yebe car na outil au la paix bilamba na au moblé. Nous avons payé au salle l'interview na bilamba blé.
omoni eloko moko ya nanga lava oti koloba même na makambo banzonzi balaka mibale moko ya ngambo oyo moko pe ya ngambo oyo mais tous les deux nzonzi maloba na bango ezalaka toujours pour solution ezwama mais soki komi ya babitumba boye bozowela mutu oyo aza na mbeto hôpital tala niveau to wana mawa te bino bozowele déjà à Los Angeles côté na ye ba fait masumu côté la bonne na zoyo ça il Thompson me ba kabolé déjà voilà même ye moko vie munderi na mbeto hôpital soka zoka na libanda bandeko ni bazo bundela po na ye au moins teke bozo pese sous passe likola passe siko pona yo pona maladie ya président Mundweri babimisi bitumba mais soka ezalaki ke mbongo ko bima na ministère moko boye bato babimisi bitumba ngo mona bango te mbala mako bazwi mbongo bakena bango pe boyebi pete ke babimisa ki la monta pe ye bana te mais boluka solution muto bika bokota kota boza ba président bokota kota bobimisa ye alongwa mboka oyo akene mboka mususu kozwa soin moko ya malamu. Oui c'est ça mais siko pona yo tolini loko pesa bato nyonso bazo ya komene malade ya Mundweri lokola guerre et ça ngana no pasi 10 jours au moment où le président l'a dit et sauvé phénomène phénomène à soi nakaté à bunda raté mais beaucoup maintenant niveau phénomène à silica c'est que les camarades passent papa atayo moko phénomène moi na vie Mundweri on se comprend à quoi il a été bêtise na combat papa na eleka aza mutu fa fâché mais et soba silika kate et soba tala au moins ba comédie tozana biso ba comédie to yebani mais mutema molamu oyo soba saka non ako comme na niveau na te donc c'est que ma belle kaki yanga comme na niveau ti ya fâché mais bazo comme ça le sanjo babi que ba effort na BLP ils ont contribué vis-à-vis na maladie à Mundweri parce que le sanjo a courageux bon pas Mundweri bika fo bango babunda na éviter ma trop ba congolais balata baga na yebi wa nazoyoka yoka ngoka kamba ba congolais to longola esprit wana et puis biso batata tete tozaka na boyokani soki déjà to bandi ko bebisa CV na biso boy po ngalie mana bato bele bayaka c'est ça siko ba mona ngo bato pe ba ko filmer ba téléphone mona ba boka ba internet réputation et bébé moi bolo na biso faut ko batela réputation bon na lingo kabola bitumbana na maloba oko kabola ondeni bon si konde tourner par exemple boy ngana biki ba video na demain fatina ke la vie na Mundweri na ke kuna na ke kuta bitumba ngayo na koma pepele na kutindika nani bino bon yo ngolo baba biso ba mi chop to kabola bitumba te biso ba mi chop santaka ya malunga lisusu to kabola ezaka nango ekipaka te biki kijo na okene chantier na komi na kitambo magasin pour carrer ça pas l'état na wela ni express bazulenga boy montre fungwa me ye awa Marie Paul oyebi ke ba chèque nyoso Marie Paul moi tayafu ye yo zongi Nathalie nazong sa wenge bien wana tumboli Marie Paul montre etsenga berere elle vient dans Marie Paul na lela tellement fort yana tumba kolo el Paris wenge el Paris vient dans Marie Paul si comment tango diminant quand même balongo bon quelques temps na minute na ki balongoli dedans siko bande kangami boye izo salanga siko bien ezo le montre ne pedam tesa ngai mais kana ozongi sa sur tota ce qu'ils ont te ko iri penati awa ba shege ba Marie Paul ayi Marie Paul ya soni na ok merci mais boyokani ezala toza bana tata moko mama moko c'est ça ngai salanga plaisir tant na utina ba maladie na ngai wana osutuka boye esobaye ndeti na maladie na ordonnance nazangi na ngambongo te momona kalunga na mobali ne Patrick baye ordonnance bimi na hôpital pa bakise au moins sobe pa ça c'est akobenga ndenge nini kuna atindi mwasi ne na bana boki kotika mbongo sala boye ba belle vie ba coquette ba master na aye munene na ménopause webi mukili oko mukili yaki je mukili biso ba oyo to komi mikie ba yenga ba ye minene monde zo kinala na verbe to soana te pona ni débat ngwana ye to soana te j'espère que la maladie na onengo lobi ke batebeli basala be fort bango babundaka te bitumba ezalaka te na maladie na yo bakubunda te mponga na boyaka kope mpo nga pena nakomela tiaka Congo yo boyaka ngunda nakomela pena vie nakomela pena vie nanga tiaka Congo nga bivie ntango nabelaki ozalaki na OPT ocontribue na OPT donc makambo nanga kosengela nga mbongo te mpo nazangi yango te moi j'ai des relations yaki je bino baba ya na ngai batete ndai bazana sona leli na traitement apesa ba Roger Band Fondation RB Beric Mandala ba Soumangenoni Consola
même moi c'est soumangé de qu'est-ce na Brazzaville moi j'ai des relations na bise vieux kokota makamna ngate ce qui est comme grave ndengama kuna ko céder na leki na banini ozo comprendre tala obiga malade ngeza na bato belé baleli yango mbongo oh bato belé baleli yango mbongo yo ka gonde na matoyi no oh mais au monde bato suba sali groupe ko to quand la vie de mbongo nini boy mbongo nyo sina mona na ngoto donc maladie ya motu mais bato belé baleli yango mbongo ebongisi pe ba via bato misusu maladie ya motu tala niveau congolais ebongisi via muta somi na ngope TV na ndako donc congolais c'est pelaka muta bela to muta kufa et comme dépense moko boye pour ebongisa ndako na ye oyo kasi tout le la vérité tous les deux cas on a ti bazo soana la nini po baluka soki mbongo moko ebimi boye et koti pe ba gérant et koti pe boye oyo ko bima mususu oyo ko tafana mapoche moko mususu po kaka so bito sala oyo mutema moko muto za ngali maana zate ok on se comprend pendant que président Mondera za na mwasi ana bana ana groupe opi ba famille po biso na théâtre ngana lobango muto akobeta tolo avec na famille riche ate biso neso ba famille akeba keba moko na moko soko tunie akoma pignon ya famille na ye ok akoma ko musungi ya famille na ye bo muto asunga ka famille na ye azana passe bini moko ya passe bon président vie de lui azad désolé pendant le comportement oyazoyo kanangale ma vis-à-vis à président Mundweri ngazobela siko tozi occasion to tuna eyenga oyaza yeko to sérieux na zala na yete inutile oh ba sérieux na zala o bana balobi na mwana suka na mwana liboso bazali bomombo moko atolobela banani bactérie ya théâtre eyenga za coach ya bali ya trainer ka ya kufrudi eyenga tento ba solo za coach ya bali oui au président la ngaya mesa otumolanga ndengwana awa tusangani mambo théâtre plus beaucoup za mambo théâtre déjà nazali na kanda tangu na monaki ba vidéo wana lekaki moni lo sanzaro saka na la die sobete mon président na pesa mbote potangu apika no crise mutali boso akomaki sur place azwaki akene na hôpital à ba chinois eza la die sobe donc ça sert à rien lelo ya welela et puis Mundweri ndazana na kati hôpital wana azanga no rien pour l'instant aussi le taba petit na ba phénomène baza wana azanga no elokote alors batika babilo na bango wana ba osala wana yango ba tocha ba désordre na matanga ya mama et waso bataki désordre makasi ka ba groupe wana bakenda wana soki to sala nini to kanisa to nini do ba biloko wana epesaka ba désordre ninga osana te to lo baboyi jusqu'à présent to ngato leka na ba élection mais to leka na ba élection te jusqu'à présent fait to leka na ba élection to leka na ba élection te pour l'instant Masumu c'est notre président c'est lui le numéro 1 donc bati que la biso no bato ba créer ba groupe mike wana ba créer des ba désordre chaque Congo nga ebela ki azaka mamba musique mais lelo koma kota mamba théâtre mo pe ko lia ba l'art ya ko tsaka na te matanga mame wa so ba lia ba l'art fort bango na ba o wana msuwana na otanga communauté mais na bika président mbalo sombo te nga ebine mbalo sombo po mutu ana style wana mbalo sombo vienanga po nga banda théâtre pa mbalo sombo Los Angeles oh nga na lo beso vienanga mbalo sombo talata bongo to yebeza ye mbalo sombo tant mutu a manqué déjà place nga président place nga na za faut assentir que non moi ba flash retour moi ezongele na ndenga osaka na te o comprend Mundweri place azana na ngalema yete mutu abimisa kumse na ngalema tango akweya ka mutu aliboso akomaka esobe akene na hôpital ba chinois ti ba transférer ba na ngalema phénomène azalaka wana azangi no kisite azangi eloko te bonde ba doit panza ba sango ke ezana secret moko c'est pas dit que na okumisa ba ndeko na ngai ba collègue ba nini lelo oyo nga nazo yebisa yo naza vie de loin na na famille na ba collègue mais esobe azosala ba démarche nga na ke kozwa soin na poto esobe na mbongo na ye azosala ba démarche nga na ke kozwa soin na poto donc ba démarche on est en cours bien c'est ça passé ozolo bien ça c'est t'es en cours ça veut dire yo chose à combien
43. 43. So zimbongo soma mususu pour mikolo na piaka. Vous comprenez? La démarche, on est en Anzira, la démarche, on est secret. Tu peux en cours, tu peux en nini. Donc, on a affaires étrangères. En tout cas, théâtre, tout ça, bon moko, bon déco, bon lingoza makasi. Na théâtre, des autres alarati. Tout le monde a fait un chemin de soit un conseil, pour soit raté na théâtre. Au monde a fiston mani sa grand garçon de Paris. Alors que non, et ngabino union bosala wana unité wana bosala théâtre. Mère Aniti Mambote na Londres. Ah, mère Aniti Mambote. Ertier Songolo. Ouais, wana mère na. Mère Aniti Mambote. Ba Serge Ibaka. Ouais, ouais. Hein, aussi ba trokola ba Jires Kembo ndeko pati Kembo. Biscotte Mbala. Biscotte Mbala. Pied de Jésus. Ça les griffes le pouvoir. Ah, OK. Donc ça les griffes le pouvoir. Biscotte aux amona bon moko o. Donc président na ngata ngwa ina problème. Ezali kamulanga. Nepe mundu yaza ezali kamulanga ya biso. Même na ville le pole kisi mais oboki vient na ngadi na tazana Londres. Sacha Lembe toi. Asala na chaîne autre. Chaîne autre. Yem tasaka ba publicité chaîne autre. Moni vérité ya vie. Hein? Na ba vérité pour na vie na nyongaka. Pour na le muntu na nyongaka. Ngana za produit ngadia dia formé par ngadia dia mutapesa nga komba vie de lo ngadia dia mutaformation lelo na za fort eza ngadia dia balinette na nga wana petit na nga fotaka linette na CFO gumba ka Kongo vie de loin mutafula nga eza papa na nga ngadia dia mais na beli ozo sentir ba mettre pas ba vie si atou ba baba mungita bazo benga mais les muta benga ngata ba ta santé ya moi ah les mots ça peut défaut ozo comprendre donc eloko wana penza place à ça kanga mais voilà et ni appel pour lelo no yebiso ke ngam no sala fierté ngadi de na Congo c'est ça wana yebani ozomna mutukola je na biso mettre pas imangwa azo bengo azo peso ba verset biblique azo tindinga ba comédie pona sanuete ba ministère siècle azo benga ba to belé ba benga ba ya fio tingoma ba José de Londres chaque jour aller là mais papa ngamoko atika ko selo ko na tenanyonga papa. Mais chaque émission, chaque film, natanga kakoma papa na po mukile ba kelelo so na za vie de loin, c'est ngadia dia ngadio. Voilà. OK, wana no comment. Bon Jani, d'abord qui vient dans la faille. Jani Faye, ba vie ba fula petit la maman Jani Faye à po Firenze. Sami bien quand pour Sami mukili. Mokonze batano. Ngai, ba vie na muselo. Yo po kembi sango yebi. Na osaka émission pour na mutama munene. OK, mais ça na mouvement ko. Ya ko tshodi bana na destination na banderole ka. Mais ba ko kemisa ba ko kemisa nga yona aimé ko lycée, na aimé mpungu. Na comprendre que ezala ka po bo rendre nga fort. Hein? Na maman na bino mabe mais na ba discipline lelo na ba discipline ba yaya oyo yango esala force sa vie de loin. Merci Venzama Pambola bino. OK, Nzamba Pambola vie de loin. Na yepe na mwana hein? Baki na mwana. Mwana yaka. Mwana yo yaka ko yonde mwana na ye o mwana ngana bota na mwasa barumbu ko mwana na mwasa barumbu na yebi kombo te mwana oza na âge ni ndeto mwana oza âge amo 1914 yo papa yebi âge mwana te na bota ka bulu yeke ka bon ba période ba désordre ici mes côtés mais apparemment ndebo mwana boza après boza legi na kulutu mwana oza mwana te aye osali confusion te ya kobenda mwana ba te opna mwana ngai kasi otanga bima maternité yango na bana ko lobla boy na boti mwana na boti donc na boti ba période d'élection tikabiso comment ne itaga nyangwe azo pesa ba kombo kombini ma viose to monio awa yo pe bongo moko ya groupe papa vie de loin ouais ma viokele a se déguiser na état normal pas comme un coco na théâtre tento ye batozo sur la makambo ya papa na biso mondweri na habité sur aux déjà grâce à kosa la passage dans na carte hôpital ya hôpital Ngaliema ouais na kenda ki na sala ki passage mais malgré na mona qui était
tant azaki na soins intensifs na kendaki mais na monaki ete na lekaki. OK. Sikoyo santé na ndenge nini? Ndenge ozoka. Ouais, sikoyo évolution eza par rapport à ndenge azalaki liboso évolution ezali sikoyo savoir. Wana oyo tampa batoto na kobenga benga na téléphone. Na kobenga na téléphone que évolution ezali par rapport à santé na. Au espoir de ça. Oui, espoir ezali. Espoir ezali parce que ngali mais hôpital à Mukete. Hôpital à Mukete oyebani tiri banda mboka. Surtout tout na par rapport ndenge côté la kina ndenge to za lelo. Te ndenge côté la kina ndenge lelo changement ezali. OK, bon ce que makelelo tozoyoka pa bato. Makelelo wana yo conseil ni ko pesa. Pe organisation ni ko linga ba groupe o tozana ba théâtre eza la groupe moko eza na organisation moko leba bunda ka esa ka soni et surtout publiquement ndenge wana ba bunda eza bien tes propriété. Siko obi mara mususu omonde balobaka éducation utaka na ndako. Ndenge mo biso ba congolais nyonso tozali obi ke congolais place nyonso zoluka buzobo kuta congolais. Vous comprenez? Les gens ont genre mentalité na biso ba congolais na milongo te na tchena ngai donc biso ba congolais. Tout le monde a rali comme nyonso il faut un désordre. Oh ils ont na makamusu na vie ceux qui conscience na yo moko esala neti mutu ana mbete hôpital. Oh y a désordre par rapport à ni. Donc on a un désordre pour un intérêt moko na désordre ana ko bangisa bato intérêt wana po zwango. Or logiquement tango yo sala on a tout ma vie. Tolini ni yo ko pesa pour na organisation di kanisi na yo. Pour na organisation na bato ya théâtre pour makambo esala makato yo kana matanga babundi na biso liboso hôpital babundi po et maman yo waso pe trouble ezalaki. Obini. Nazala tolia o pesa te. Tout nanga pour ni. Presque bato nyonso ba sala ba désordre ba mikolo nanga na musika. Oh. Nanga la bango na opesa muninga toli. Donc yo zana toli opesa mikolo. Nazala toli te bango kutu nde fo ba pesa nga toli pa. Bango nyonso batata mibimba. Balobi mwana moki abeta ka mbonda bakolo babinaka. Est-ce que robeta mbonda te babina? Na bien. Mbunda on a obeta na eza na église na biso moko na beta mbunda te. On comprend ça double ce qu'on réalise. Un intérêt. Un intérêt wala nini ko mutabika. Parce que mutu sabi daga non nene mutu obela boye suba bala na mima mambongo odo sa tu beza bala na mambongo ya yeli ma musu yeli ma mambongo bike no to kota bo to pona zo fever na kota bo pona zo mbongo tanga ko ne kota kuna zo mbongo ba pese 1000 ya na 500 ya bombi 500 pona biso ko no taba ba kufa ka biso so mama pango mutu bo bobi na bino mais yebisa so yebisa na mutu obela yo kubundila ni oh sio ba wela ni senti tanga mutu obela yo kubundila ni la ba wela senti mbongo senti to sepeli comme on a yo awa ceux qui te tambol penda pembe na ba artiste parce que des autres les kimingi koyoka surtout makam tozolo bela mingi parce que toyoka gi na matanga mama yoso des autres des alaki toujours na ba artiste to yepe na président Mundweri comment na zo bela me bat babundi liboso ngali ma ba comédien babundi tebite bitumbango par rapport bazo bunda après bagarre ma Mundweri akobika ou bien bagarre bazo bunda po Mundweri abika yoza moko ya ba comédien to into yeba avis na yo par rapport ya likambo ya président Mundweri. Bon, on a évité genre la question tout le monde a évité dans le bandela côté ni pour répondre au mais président Mundweri tout le monde a évité sa malade ou ils a qui prière na biso ils a mbasa la ngulu président Mundweri ayo ka bien ngana hotel ko za kuna na ndenge na ngai moko c'est bien zaki kuna tokutana ina madame Mundweri tokutana ina Vegau tokutana ina ba d'abord ne comme sous tozaki wana solo la ki to solo prière on a vu surtout les aki président Mundweri ayo ka bien makambo ya ba bitumba tout ça eza malamu te bon ce que moi j'ai compris eza ki compréhension moko de ezalaki par rapport ya likambo moko ende salamaki wana bon Marie-Jeanne Ozo wana bwaka o donc au moins du fait que tous les artistes photo yebaka ma place toujours kende eza ndenge nini c'est pas dit que toko kende na hôpital nga sundeta fura lugara ke bat bachangaka il faut nazala maquillage nazala na Givenchy na nzoto tenir na scène non
J'espère que après on a tenu. Ils ont un moment là, mais oui, c'est pas dit que tu nous as l'hôpital. Tous en a tenu, c'est de n'importe quoi. Et à propos, on a comme spectacle. Oui, tout quel spectacle était. Tout quel spectacle était. Alors, et loco, tu sais comme un niveau d'ailleurs, il faut conscience à mon tout et ça. Que tu as des places. Du fait que Bakulutu au Bazaki, c'est pas la moindre des choses, c'est quoi? Bon, parce qu'ils ont. Pourquoi vous appelez mon panzi mon robot épée dans une zone épée sous normal, c'est tout. Mais quand vous avez le reproche, vous avez répliqué dans mon robot. Au moment où ils ont faltu de respect. C'est pas bien. Mais Artuana ngara sepele na moti. Nga peut-être tamso na zaki première mutu ona mona ki au vivant dans misuna. Nazala quitté mais tant événement de salami mbala moko mutu abokeli ngango na téléphone. Et ça yonde ni tango yokaki. Na sepele na moti na miyoke de kanda. Po à vrai dire na pesa ki ba kulutu o bazaki ko fâcher raison. Moni mutu kola le président phénomène l'a dit Sobé. Pour jouer un problème, il y a passé. Il y a passé. Apparemment, nous sommes témoignés, même les Cambodgiens qui Sobé, en tout cas, posent un problème, ils ont passé. Donc, même, il y a un besoin de lobby. Si on a témoigné quand même, ça va. Si on a un problème, les Sobé, il y a un problème, il y a un problème na mundweri par rapport à toujours problème wana to ko tsama mundweri te parce que le président mundweri tout le monde il sait que aza malade ninga aza malade biso tout prière na biso ezaki ayoka malam donc ezate que toujours que nikotala mutu na hôpital to que nilokola batimo toujours que nous ça spectacle oyo ngana sepela ngote ko ngana limite yango wana parce que c'est comme bon c'est que les jours on appelle nakenda qu'il fallait ngapena bien tenir maquillage et scène na maquillage le temps que na ko tana ngale na ba cameraman tout ça va filmer ngaki na yo tala mundweri non conseil ni ko pesa po mbala sima makamane wana ele ka soute parce que moi na mokepa beta mbonda bakolo babina na otolo dans ma vios mais na habite ceux qui te ko pe ye wana zaki makanisa ya ma vios te ko pe ya yo peut-être ezaki première chose eza conscience mutu et si ka tozo tcha lokolo faut yeba eza lokola ba bengisi biso par exemple la bureau mo quelconque yebi ke tango ke ne quelque part senga ya moteni de ville siko pona yo lobi ke nonga na asundeta na bureau na po ba remarquer ke ngapi na zana na la tatena c'est bizarre et puis quelle tenir scène yo lati olati yango pe na ndenge nini surtout on a besoin de matolo luka cameraman na yo luka nini na yo banda ko tambola na ndenge o sala wana o bibetela matolo na ndenge ko lingate eza sous couvert ya likamoko ba yokani ba ke negotala to ke negotala président grand frère na biso Mungwiri aza malade na batenia sena nzoto pourquoi pas et il fallait que phénomène n'y ait pas à na nzoto aza peni na teni. Bon, ça l'annonce pas ok. Il y a une émission au Yozoloba. Ils ont un couloir de stars, eux les carabons, on a Internet. C'est pour la TV, dans la chaîne Moko, il y a Londres. Mais peut-être que vous avez un bateau, il y a coupé sa message au cas où on a Londres. Bon, d'abord, on a une sengina nous excuse belé. On va faire une biso nyonso au balingara biso partout dans le monde. Par rapport à arts oyo utaki koleka na internet oyo esali ke ekiti sali susu vraiment d'ailleurs on s'en a fait il y a des gens où ils que ba mona biso tozaka un peu moins na ba bassesse tu vois du fait qu'il y a ça la susu ba maramo susu ils ont ça là qui est encouragé ba mamalo ba batu batuana donc c'est pas bien balimbisa biso biso nyonso to abatu batu bazanga mabete c'est pas dit que atako biso nyonso to kota église moko biso nyonso to bongo na motema mokolo moko donc ezala ngobongo te mutu na mutu azala olengene mutu mususu na ebité. Merci beaucoup vraiment, j'espère que vous comprenez nga ezara actu et salamaki
où c'est PSA Binoté. Puisque nous avons vraiment beaucoup de fils, il y a partout. Dans l'artiste Salama qui est bien. Nous sommes à Londres, nous avons battu Talanga, et nous avons battu tous les temps. Nous avons Koli, nous avons Kende, na JB Service, na JPX, na JPX, pas Gaston Chenga, na Londres, nous avons JPX, donc JPX normal. Donc na Londres, nous avons déjà un couple, famille, femme, nous avons déjà Lona. Il y a Dolonianga, na papa Jean-Claude, na Pessi Bino Bambote Belé na Londres, place Rosa, na Pessi Alpha Mboui, la reine de Bibelou, malgré Oyekin, ou des Nissinga, Nenga systématique, c'est pas grave, il y a depuis. Donc, les athées qui n'ont lié à l'opinion suicide en bas la mort, non, nous allons vraiment quoi. Alpha Mboui, la reine de Bibelou, na Pessi Bambote Belé, na Pessi Karine Manessa, Bambote Nayo Ebele, place Rosali. Na pesi vous avez belé bon directement na sauté que il y a Justin Zengo papa na bon regard na pesi Bambote na pesi les boss américains Fabo Senteka na pesi Guilain Simao nzete pemene balembula tombola tia ka ukarate na pesi susu Bambote non ma femme mon épouse Gina Moudita la maman de Meshak donc Bambote na place Rosali na famille na yo Mobimba ici Kaboza et puis na mon frère à moi Georges Sita là yaba Georges sans oublier Merimbate motema ya Virginie Madikani. Okay. Et puis pour n'acheter mon papa mon général Yav Filemon na maman Angèle Nyota. OK, ce qui te dit sur Nyota aussi sa TV Mobimba. Bon comprendre tu peux ces temps à quel tournage. OK. Okay. Merci Nabaone so balanda kibiso to ya kibongo ko sala interview na bande ko na biso ya ba comédien au bazar en plein tournage ya Nzonzing pe na groupe ya papa Ville loin yango to pesi nombote et mais bossi tampene papa Poutou en plus na pesi bien mi bossi tampene apo Firenze bisika yozali Roger Luvunga Chabert na pesi nombote pesi mbote bongo na mama Beyuno Bostampene, moi c'est aimé Bostampene pe na Pesimbote na grand caméraman oyaza artiste bongo Rande Kita na Pesimbote bongo ba nyonso balingaka Gijo Mbemba yeyo oyo milenio so théâtre bayebi na Sembolo yango bisa bango bongo nyonso les bozomona bana basi kitoko ba déjà Sembolo. Ciao. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Faute nyonso yanga men fona lingaki yo même au plus grand défaut na kokaka te kobimi ça c'est que je reste dans mon cœur papicho moi katone azongi ndako miso ekotanga ngai mpona bolingo napesaki yo ezanga réciprocité yokosi ngai na baserment d'amour oyo ekomaka te pa ya nzambe te yo nyokoli